Mikolo, solingi o s'abonner au betika point. Kilongo TV. Kilongo TV. Et bien voilà, après la prestation de Couple Bouloba, ils sont là, on va tenter de parler avec Couple Bouloba. Bonjour, joyeux anniversaire. Merci, joyeux anniversaire. 46 ans, ça s'est fait, maman, et c'est mon yango, comme on a 46 ans, papa de Ningonde. Banda qui est belé, bakatani, mais de Ningonde. Azo continue, Nzambe, Mobimba, Nzambe, propre, Singa, Pembe. Papa et moi aussi, Couple Bouloba. Bonjour papa. La gloire revient à Jésus. Amen. Ouais. Avec Jésus, combattre la main et l'équipe. Nzamba bateli. Merci beaucoup. Gloire à Dieu. Voilà, 46 ans ça s'est fait. On est là, mesdames, messieurs. Invité Bazali, Namo Bassa Nzambe Baza. Ça a quelques interviews. Peut-être Roland d'anniversaire. Il y a papa de Ningonde Ndengozo Lega. 46 ans ça s'est fait. Tu fêté 46 ans de carrière. Abani Rossel Nzambe à Penguicité. À Penguité. Quand ça travers Banzamba papa de Ningonde. Batbabongo Mitema. Batbambie sous Christ Nzambe Konfon Bix Nabango. Peba Kobi na vie chrétienne. Tika Yesu Massan Zaret Asale Ebolam. Joyeux anniversaire. Yeah.
c'est bon? Chakou Aléo. de la fois TV mbote na biso toza awa na échangeur de limité wapi toye ko célébrer 46e anniversaire ya carrière ya Papa Denis Ngonde. Papa Denis Ngonde mosana nzambe boyebi oyo wapi ayemba pona lokuma kolos masianze banzembo ya kitoko banzembo ekotsa ka losambo banzembo ekatsa grandeur kolos masian Nazareth 46 ans de carrière apengwisi te totomboli lisusu kombo Yesu Masiya Nazareth. Baartiste baza ebele bomona bakupe buloba bomona bajeune artiste bakodefile awa mpona lokuma kolo Yesu Masiya Nazareth. Na nsima na ngai namoni Christian Mukuna namela kozwa mwa interview. Frère Christian, bonjour mon frère. Bonjour papa la main. Nenezo joyeux anniversaire koleka nango ti. Voilà, ça fait du bien. Papa Denis Ngonde, moko ya bene, moko ya ba tata na musique. Il y a la papa pour la il y a la papa. Ouais. D'abord impression de salon ndenge nini pour participer à 46e anniversaire de la carrière à Papa José et à Papa Denis Ngonde. Bon, je me rappelle na 30 ans ou 20 ans, 30 et quelques, Nathalie Roga na télé, mais les deux par la grâce de Dieu, on a sélectionné pour participer à 46 ans, où il fait même pas la hache dans la dame. C'est juste la grâce de Dieu et ça il a bien participé. Lecture nini osali na carrière ya Papa Denis Ngonde. Humilité. Aza na humilité za na humilité moko na humilité. On dit que asali 46 ans, 46 ans de carrière. Mais il veut garder à bien, Nabiso Bako Koto Baranae, c'est l'humilité. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire en tant que papa, en tant que coco, la musique? Et dans le mari, là, c'est pas comme ça, il m'a fait sur la moi, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire à vous, papa, que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse, on a encore besoin de vous. Moto si sanzembu na nini oyo osepelaka nango ozelo makanisi na minute na pusani mais comme na moi voix que na lingati mo na pusani na scène tout le patrimoine magala matakaka. Merci beaucoup, de bonnes choses. Merci vraiment. Voilà, la fête continue. 46 ans de carrière, ça s'est fait. Nous allons célébrer avec Papa Denis Ngonde. 46 ans, ça s'est fait. Joyeux anniversaire David Poutou. Joyeux anniversaire à vous tous. Pour fêter.
s'il vous plaît. Vous avez bien aimé, ça n'a pas de circonstances. Et comme la Bible n'a pas fin, la Bible dit la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. L'Éternel Dieu savait pourquoi l'ingaki makambo y en a décembre. Nombre 12, et ça nombre non la mutunanga momosus pe côté nanga momosus. Oko ça jamais moins de 6 mois, moins de 12 mois pour les Canadiens moussous. Pour les Canadiens moussous, pour les Canadiens 12 mois. Et l'île Bosoba prophète à Baal, pas long et c'est qu'il soit 12 pierres. Jésus-Christ n'a de bien ministère avec 70 disciples, mais quoi réussir faire bâtir à la 12. Moi, sa perte de sang, Abikate na 11 ans, na 9 ans, Abika na 12 ans. Moi, la Jairis, Bible Lobby, Kokonae, Abika, car elle avait 12 ans. Naïnaï, Bissau, bien aimé dans le Seigneur, cause à la distraite en décembre, cause à la distraite, Nzamazoué, Bissa Moïse, au Sala Tabernacle, Nalié Saint, Nalié Très Saint, Ocha. Ocha Arche de l'Alliance, dans le parvis, Ocha Kif de Remenalier Saint, Ocha table à proposition, pe chandelier liboso, mais table à proposition, Ocha 6 peines à gauche, 6 peines à droite. Alors, pour ça, la biso 12 pains. Dans le ça, tout le monde en décembre, on va changer l'histoire à Bomoïnayo. Je suis un évangéliste de ministère, je n'ai jamais été pasteur, je suis qu'un évangéliste. Vous avez 17 bien aimé. 46 c'est ça composé dans 2 chiffres. Chiffre 4 c'est la présence en Zam. Shadrach, Meshach, Abednego, ils étaient au nombre de 3. Mais le roi, lorsqu'il était venu, il avait trouvé la 4e personne et l'ougamor en Nzambe. C'est la présence de Jésus-Christ de Nazareth, le seul et unique grand vainqueur de Golgotha. Et ça, Nzambe monte le colaye au azue sika na biso na croix. Afuta nyongo na yone kulusa Golgotha. Il a payé un prix. Et pas bakoko balia ba nyongo ya futa ngo na croix. Et pas famille teka batu ya futa nyongo na croix. C'est lui le Dieu du Congo, Jésus-Christ de Nazareth. Olingo ngata Nzambe autika la Nzambe, c'est qu'on a c'est quoi Nzambe. Le grand vainqueur de Golgotha, le chef et le consommateur de la foi. Yoka bien aimé, chiffre 6 c'est la chiffre visitation. Marie a été visitée dans 6e mois pendant qu'Elisabeth a zaki na 6e mois. Son sali 4 prix 6 égale 10, nombre 10 un nombre loi. Tika loi moko ya famille na bino ekwe ya lelo. Yo tombolika me 3 zozo ebisa Nzambe. Anniversaire à carrière, il y a ba culte, carrière musicale mais carrière à ba culte. Parce que culte veut dire rendre gloire à la divinité. Pensez-moi, papa, de rendre gloire à la divinité. Je peux dire, 46 ans, il y a un culte où il rendra qui gloire à la divinité. Ndeko fuga mili boso ndeko sana simozolo bana Nzambe kanisa nga ndeke papa Deningo ndaimba kanisa kanga loba Nzambe souviens-toi de moi aneko esili langa boete nabila ngolu ezali kola moombo na yo kasi ndeko fuga mili boso okona nana lusambo oyo Bible loba oba ndimela ki apesa ba ngo konza koma bana na Nzambe ba oba zwa ki décision ko tika mabe Nzambe zwa ki pe décision ko tambola na bona une nouvelle vie yango kolandanga awa bien aimé Ozali boso fuka miloba nkolo Yesu Masiya Nazareth nazongi epai na yo natambusi bomo inanganga imoko kasi nazwi litomba te kolela na kolela pasi na pasi yango nazongi epai na yo nasengi olimbisa ngai na mabe nyonso nasala oyo nazoyeba na ona zoyeba te pe na zwi décision kotika encore na fongoli motema na ngai na ndimi koyamba yo ozala mokonzi pe mobikisi na ngai kobanda lelo natambwisama ngai moko te kasi yo tambwisa bomoi na nga kino kufa na nga na mokano na yo to pe kino kozonga na yo yo bateleki ndeko za même kuna na full to na liboso osala abando ya foi à cause ba déception tant suspect ya basali na Nzambe à cause ba déception mo kutana ki na mona vie ya yo ko renouveler alliance na yo na Nzambe enfin que ane o suka na hotel libanda ya bonzambe oui osala penza de si na église ouais
oui oza na raison ozalaki desi na comportement ya mutu moko asambela koloba na osambela te ta mosusu aza membre ya famille ta mosusu mpe aza kolege ya mosala ta mosusu nde obanda omona yo ndima etaka osala makambo asala yo nalingi yaya olandanga na losambo oyo oloba nkolo yesu masiya ya nazareth nazwaki décision à cause ya badéception mpe ya baréalité ya vie kasi nasosoli libanda na yo secours eza te libanda na yo kufa na kufa libanda na yo ezali felo yango nazonge epai na yo nasengi olimbisanga na badécision nyonso nazwaki mpe na renouvele alliance na nga mpo na kontinue kosalela yo mpe kotambola na yo lokola mwana na yo na kombo ya yesu masiya ya nazareti nde tosambelaki na kondima tolobi amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour Jésus de Nazareth? Acclamons le grand vainqueur de Golgotha, le Dieu vivant et véritable. Amen. Bien aimé, na lina beta lisolo muke na pesi respect mingi to na présenter ba respect na ba saïl na nzambe nyonso bazao. Mes aînés, ba papa, ba maman, ba yaya, ba ministre oboza ba saïl na nzambe lokola mwana na présenter bino ba respect nanga. Vraiment mes respects. Amoni papa Louvois. Merci docteur. Toko Fongolata Singa Sandal na binote. Merci mon papa. Merci beaucoup. Merci na ba frères et sœurs. Merci na bande konyo sonzama pangola bino. Merci na papa Denis Ngonde. Merci beaucoup, que le Seigneur bénisse. Merci papa Denis. Soto Robert à ma pour la carrière papa Denis. Merci. Papa Daniel Kaliboso awa nabi en signe de respect biso tout au telema to kumisa nzambe ko sambela pona mutu eleki ko pese cadeau ezane wala te gâteau munene to pesa papa Denis awa ezali to bonde la pona nzamba pese année ebele a pesa santé malamu pasteur de la foi par busana ensemble to ko sambela pona papa Denis to senga nzambe asala ele susu grâce ya yembaka ke salela ngolo metolingi nzambe asalela yesu ngolo ya balbum ya koleka oyo toyoka ya bambula koleka oyo ya komi nango tokosenga nzambe carrière na ye ezala carrière moso bato batali babi moto atambola na nzambe na ntika maloba epa pasteur de la foi pour la prière après nga na clôturer. Merci na respect et biso tokoka ye mpenza te ta mosusu na makasi na biso kozwa ngolu oyo kozala liboso ya bampaka boye bapesa yo nzela. Et c'est parce que mosala nzambe Paul azoloba misérable que je suis qui me délivrera. Moto lokola l'apôtre Paul akoloba bongo te. Mais s'il a parlé ça parce qu'il avait besoin d'un soutien et fils qui a été mwana moke nzamba koyoka po mutu amema lipa po bato balia na mbisi ezalaki mwana. Tozosambela mpona papa Denis bandeko na nga. Bible lobi oza makasi soutenir ye, c'est pas facile. Nalingo tombola main droite. S'il vous plaît, pardon. Basai na nzambe différentes classes eza awa toyebisa nzamba bomba papa Denis abatela ye car la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Yaya 46 ans c'est bien mais asuka nango lisuko lekana Yesu masiya ya Nazareth kwa kota lola yebisa nzamba bomba ebo loni na mitema na biso abuka ngo na okotaka lola mukolo moko pe na sena mabele oyo na sena moi nzamba pambola ye ya soko osenga ngo epai na nzambe na kombo ya Yesu masiya ya Nazareth tosambeli. Yaya lobali loba Bible lui celui qui arrose sera lui-même arrosé. Kaka ndengo zolo na pona mosali na ye yango pe kobuka yo na libota na yo mobimba. Sambela yaya. Andre Père, voici ton serviteur. Oyo tobika na banzembo oyo ayemba koute pai na yo. Tozo présenter encore na 46 ans. Ya ba culte au travail baloye pour 11 de Sainte-Mère. Asuka na yo nzambe
mabe komi makasi salisa ye moko akoka te salisa ye akoka te nzamba bomo oyo asali emonani oyo etikali toyebi te mosantu esika wuti ayebi esika komi azomona mpe bisika azokenda ayebi te nzamba bomo soki ntina nazodemereza ngolu nzambe memi mpona kariere mpe mpona vi na ye nzambe fizike yoka losango ya basantu lelo nzambe fongola likolo arrose ton serviteur na sécurité céleste mon Dieu. Alléluia. Merci batela kimia pakazo sambela docteur Louvois notre papa Zobondela merci beaucoup. Kolo salela ngolu na yo oye koya pe oye ko salema eleka oye si salema. Alléluia. Parce que le bagi ke gloire future et koleka oye zalaki liboso. Alléluia. Nzambe to balobaka mingi bato ya malamu baumelaka te mais prière na biso eza papa Denis lokola aza moto ya malamu aumela papa Denis aza la contradiction ya loi wana bato ya malamu baumela na nzela ya papa Denis koleka wana nyonso tosengi opesa ye sante malamu posoka aza na sante malamu akosalela yo malamu me koleka nyonso tosengi kolo obatelela biso ye tomona ye na lola awa tozoyemela nzambe na se me na lola mpe tolingi tomona ye azwi parti mosusu ya choral lisanga na baange na mindele azodirige mpe tozokumisa oyo azalaki azali mpe akozala Yesu Kristo mokonzi ya bakonzi nyonso lelo eza mokolo olakisi fidélité na mawa na olikolo na ye mais lobi échange te mpo yo obongwami te oza le même hier aujourd'hui et éternellement na lokoti bapriere nyonso to ezosalema awa ya plus de 20 000 personnes nazomona awa nakesangisa na bapriere ya bato bazolanda biso na live partout dans le monde na matisi yango na tone ya grâce e na lobi ke mikolo ezoya papa Denis azomata azopambwama azokende liboso ndenge tozobeta maboko ezali priere na biso likolo na ye ndenge tozobeta maboko eza priere na biso batela ye ndenge tozobeta maboko eza priere na biso ye abunga te ndenge tozobeta maboko eza priere na biso kolo opesa encore inspiration makasi po topongwama libela na libela na kombo eleki bakombo nyonso kombo na yesu tobondeli biso nyonso mpe tolobi gloire et louange à toi Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Mimi. Le business a ses idées, FB International Agence a ses abonnés. Le fret Europe, RDC, a retrouvé son identité. Pour l'envoi de vos colis, bagages, véhicules et autres, courrier express à destination Kinshasa RDC, une seule agence, FB International. FB Business, et pas Fisto Bassene, à Bizoko Tozane. Maringa Septande. Maringa Septande, c'est là, j'explique. Allô? Maringa Septande, FB International. Nakasavubu, c'est la question de Nakasavubu. La sécurité de vos bagages sont assurées en un voyage rapide et à bon port, quelle que soit la quantité. Du déposage jusqu'à l'entreposage, FB International assure comme jamais. Alors jamais. Nous organisons des frais aériens